Nous les Gabonais, juste une petite question. Quelle est votre sensation par rapport à cette barbecue? C'est magnifique. C'est le meilleur barbecue de Luanda en ce moment. Vraiment, c'est magnifique. Avec la pourquoi Olingi Maramounion se dans le fêlé? Parce que sur le fêlé, pas contre le fêlé, pas mais le fêlé, pas le fêlé. Bon, il y a un niveau. Niveau nini? C'est la grandeur, il y a pas de artiste dans le monde. Au niveau de Bani par là. Par là que FCC peut être très fort. Les gars, la vidéo est album stabilité selon yo aux gens on est bon mal lancé un artiste assez basé na artiste assez basé la promotion promotion za muke surtout na Luanda betate ezo betate puis ba manager no ba muke ba manager ne ba muke ya pomba ba muke félicitations artiste par rapport les bien les organiser la show il y a une différence. Récemment, c'est à féliciter. Différente c'est à lui. Ouais, maintenant, c'est pas entre féliciter Alves. Moi, genre, ouais, par rapport. Un album magnifique. Tous les titres sont bons, vraiment magnifiques. Vraiment, c'est mon petit déplique. Qu'il continue dans cette voie-là, c'est super magnifique. L'organisation Bena on a Nengamoula, ça doit rouler la tour. Là depuis organisation de promotion, organisation et le moment encore. Bateau va venir ta promotion, on a pas d'organisation. Donc ça roule la moi qui est peu côté on a moto bonus à moi qui. Et non, on a gagné album est bête à rater. Charo est bête à Rezara, il y a Ben Mili, il y a Paolo à Cabo. Tout ça là, effort, il y a un poussé artiste. Bon, attends, le roi frère Nabiso, à Kelly Bosso. Nayebi que ça mbala liboso to te ko zobiso na makambo héritier tu aussi biso ya déplique le bi pe kuna ko zala ko na biso de bina filé le bien pe ko za pe papa pour en attendre donc to zara kana dans le roi de la forêt à ça au cœur ouvert na bana na nyonso mais déplique docteur Marcelo Sadi le savant noir mondele ya moto moindo banzembo kitoko mais sala mingi ba promotion les rebelles ko biso na wenge to ebi ke promotion ko za mingi est pomba beti bien album na yo stabilité et là bien OK ba on a yo ki moi 3 titres là ça va la 3 et on a yo ki nan on a CP na on a et des belé mais on consommer yo sur ba monter faut te féliciter Bangoti. Ça cause amitié mama paye. Non mais ça va FCC va peut-être devoir que to ba me se faire voir na pas tout que na ngola to na loi na bango ndem to ba na mbongo et comment. Non FCC va salengo pour honneur artiste na bango ba ba na complexe. Et ça bango ba l'organisation ba ça la Congo. Depuis Kings Love a Kenda Mizikino na Luanda ekipa. Ezo tambola na bamituka kaka ya bato ya FCC na bale betaka te moto akosao te. Merci beaucoup amis fidèles internet, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Et on a l'émission de Molingaraming et on est sur www.idéologie TV avec David et Web, mais dans le pays toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc actualité maintenant et là la rango et pas David et Web, mais bon David et Web c'est la raconte à la Sarabino Maramango et Morango Nene Dotambola. Donc merci à tout au Balinara David et Web, merci à tout au Bataramo j'aime ne pas partager la émission David et Web. David mais na sa bongo na VIP piscine ya Palanga place nini oyo barbecue stabilité ya depuis que bomba ezoleka organisé par FCC
donc FCC pena mutu baorganize barbecue oyo kolia komela kosukola na piscine eza ya ofele wezolakisa force ya FCC. Donc c'est pour la première fois FCC bagante eloko aboye mpona déplique donc nakolo badéplique eza deuxième fois basala eloko aboye po lova na niveau ya kini kuna bambote ebele place oza kingsi lova asala deya barbecue moko mpona déplique ezalaka moko na kasenda. Donc FCCP lelo basali barbecue na palanga kolia komela ya ofele mpona makambo nyonso donc kota mela lia sala nde kolingi eza bongo FCC mutu basigne makambo ngo nyonso. Donc FCC balakisi capacité na bango nazotika bino avec Patrick Mash po accompagner déroulement ya barbecue ya déplique pomba nuance ndenge nini roleka ngana bino. On se retrouve jusqu'après. Ozina no place soko komela mai bazoyelo mai soko komela bière bazoyelo bière finu mpe eza wana mopanzi bata finu bakomela finu bakopo eza wana bato mpe bamelaka mwa masanga moto tobombaki mpe mwa eloko moko ya moto mpo na bango. Atuka ya kolia mpe ezali taba ezali ngulu ezali soki tokomi na moment favorable oyo ekosengaka bayela biso yango bakoya nango. En tout cas merci na présence ya bato tu to remercie kaka FCC na oyo basali mpo na artiste na bango déplique pomba nuance awa tozoteka eloko te nyonso eza gratuit masanga eza ofele kolia mpe eza ofele baoyo mpe bazwi ba t-shirt eza mpe ofele malgré t-shirt ekoka bato nyonso te mais tozokabola na oyo ekosenga bazwa bakozwa. Donc nyonso eza ofele to remercie bino nyonso bato bozawa. Donc cérémonie na biso ebandi. Tambola kaka na barbecue stabilité ya déplique bomba nuance organisé bongo na FCC
voilà présidence maintenant au bazar à la carte à Luanda. Donc on parle de FCC, on voit directement Ben Willy les Gabonais, Paulo dos Santos les guerriers, pourquoi pas na Rodrigue Matadi, hein, bazar à la bon ça doit dans bon organiser comme Balélo. Donc David Wembe na présence bongo ya ba représentant ya Weranson officiellement donc bon maintenant ba représentant ya Weranson na rata mboka oyo toza ba expression na bango po ba petit match ba ye na makambo ya mwana na bango depuis que pomba nia po ne bena to linga ala to linga ba polémique na rasute ba to basanga na soki wera bimisa yo zala reconnaissance que wera bimisa yo soki bimisa ki pa nani zala reconnaissance ye ba o père nanga donc c'est que wera na depuis même moral à tous les sénateurs. Boitard David Wembe, journaliste à Vitesse, Mwindo Makasi. Bonne santé. Kitoko Ndewolanga ya Vitesse. Na mopanzi na nga nazala Obama, ya président na nga, Obama Abdul. Boitard mon frère. Boitard Balobi, journaliste, selon mon cœur. Bonne santé mon frère. Santé Kitoko, toza. Obama, présence na yo na barbecue ya déplique. Premièrement, on salue notre président, le roi de la forêt, le big boss. Balobi le vieux fou la talade. Donc, si on a une présence na biso, ezali, n'est pas rien le bagage, on a posé un peu ça bas en union sur la lumière. Donc, moi, en union sur l'organisation, on a besoin de lumière à Dieu pour pas te soutenir. Il y a une présence dans la barbecue, moi, on a biso de plique et surtout, à Yembina, papa nae. Donc, il doit trop quoi. Plaisir na biso, moi, on a vraiment place à Boé, retrouver ça biso bien. Et je remercie les organisateurs. Malgré tout, Ebani demain, coup de chapeau vraiment, barbecue, réussite quoi. On va prendre des pliques. Le bagnon, le bayambi qui toko, ma promotion de musique, à Oumeli Nango, les allées le mort facile demain, à continuer promotion parce qu'il y a de belles chansons. Et là, on m'a cassé dans le belé dans le mois là. On va te napesi dans le chancelier de Weranson. Donc, on va dire que le président de Bango, El Angola et Obama Abdul, la petite nana star de l'île, va finir ce qui toko à Luanda. Balobi to kutana abster awa toza mayanga quoi. Avec les sénateurs, président Sayo a confirmé na barbecue stabilité il y a depuis du combat niance. Yo ben no koti maramango. Ezo les gagner nini. Quand on a invité et puis ça moi na nous allons même moral. Donc tu as vu ça que les rois de la forêt et ça salaki musala. Je sais que no biso to ba na remercier ka oya salaki. Tu as vu ça bango ezalaka bien. Na famille papa sala musala malamu. Aboti bana lo to bimisa ba ministre ba député, to bimisa ba professeur, to bimisa ba pasteur. Kelobi papa bota bana encadré bango bien te to bana to bimisa ba boma ba fazer ba kuluna et ça la pena bien te. Biso côté na biso bena le roi de la forêt. Mingi ko lobeza te musala ezomonana. Na yemi ko ezamba la liboso to te ko zo biso na makambo héritier. Tu ozi biso ya déplique. Le bipe ko ne ko zala ko na biso de bina filé. Le bien pe ko za pe papa mo na tande donc to zara rana. Dans le roi de la forêt, à ça au cœur ouvert na bana na nyonso. To ba ki to na posa bango nyonso makambo esimba. Ko ba comprendre que ba utali na université, o ebimisa bana ebele. Donc biso to za mutema ko fona. Oh nyonso ko sala et loko na minito na kati ya Luanda. De tant que biso bana le roi de la forêt to za wana to chango maboko. Stabilité. Avec les sénateurs aux ongoneni. Album est ça très kitoko, très propre. Ma clip est kitoko, c'est pas bien mélodie kitoko, mais promotion de ça qui moi mouké à Golala. Générique de simité. Non, on a eu un générique qui est dans un comment quelque chose. Maman banaka là. Et après on mité. Déplique et ça la moli kambason ité. Mututu à Lugaga est fort. Au moni, so au moni Nathan au sali musano malamu. Luka bateau y a bien bako travailler. Na place à marketing, na place à relobela yo. Musique c'est un album makelele na promotion c'est l'album bien mais yo na sentira que l'autre bimi a bien mais ba to balobela bangote mais na ebité soko ça rapport na mona ke ba shimoko na moni ke porte parole que ça rappelle la porte parole à ça la émission ba l'extra album na yo
alobelaka neti makambo oyo so totali bien ngaka na levege na poule comme tosali yango so levege akomi kuna nga nakomi koto so levege akomi kuna nga akomi koto mais namoni lelo bâche te depuis que pasaka na la bouche autorisée na ye awa tala mosala balinga bele artiste na bango na bolingo ndenge biso tolinga le roi de la forêt po biso tonyokomi na ebandeli David ayambanga David ayamba yo mais tozopuise kaka so mpe esengi ya kokata na poche opesa po ya mo oluka kaka mosala oyo olingaki osala yango bato basepela lelo mpe nzambe asunga lelo nakomi mpe na fandi David abenga trichaka tosala émission eza lokola bango mpo bachatla babitya mpona lider na bango apres soki makambo esimbi bakokoma na bango bato bakomobengabenga bango c'est normal lelobali oloba mpona déplique a continuer quand on continue travail bien fait alobaka nde trop te atika polémique po polémique epesa mutu succès te polémique ikuta ezongisaka mutu nde nsima donc yasalaka mosala bato basepelaka basepela banzembu basepela bamélodie donc achange comportement ta bandoluka koaffronte bato yango ekumba misiki nde liboso te donc misiki na ye nde bundela ye na place ya bapolémique mbote vraiment napesi na batutu mpo nazalaka na bato ebele mais nango bosanaka te kopesa docteur Marcelo Sadi les savants noirs ye mpe naza partenaire ya makasi salaka babashe omona malgré tout elali momona donc Marcelo Sadi solaka David Wembe les savants noirs alors finanga trop lelo basali mbula joyeux anniversaire à toi donc Marcelo les savants noirs et puis tous les bureaux na biso chef eto sukama général Kanyama Yangola donc namoni chef Ngandom qui a piège staff na biso nyonso Maputu Panda grand joueur grand soda oncle Edo de la pesi batutu mbote Nico Kay le formateur de boss Koko Maleka prêtre plus que prêtre Maleka prêtre donc mes condoléances ça couvre qui grand frère dans mes condoléances donc il y a moi là mbote na batutu Marlène on fait des grands matériels DJ Lopele mbote na batutu mbote na vêche pour mbote pour FCC malgré tout bokabelaka batu na mais lelo na kosenga bino donc il y a moi merci beaucoup Malobala touche les sénateurs doit continuer malin merci beaucoup à toi DJ Lopele libandezo ya rasego ya DJ Lopele donc mutulo libandezo ya sere mbongo zokota ça DJ Lopele général Arabiola yeyo mais tout sur la rade mon frère boa tarde père bonne santé ouais no Monica général magozo panza bon voilà na ozo muko mususu présence yo confirmé na barbecue stabilité il y a des plus compagnies organisées par FCC selon yo barbecue zo le kandodi ouais barbecue la même morale ça entendre ka bomona bon c'est bon moni biso ba elongi o photo ebani biso ebani toi kota héritier mais tu vois depuis que c'est la famille et to ute sika mon repi c'est un garçon qui to rumeli na relation et relation na bango na artiste en fait à un temps donc quoi empêcher biso teto et comme ça te comme na biso to sepeli mingi comme na baya ya Luanda bazuli kanisi na artiste na bango c'est l'artiste na bango barbecue en tout cas merci na FCC merci na bato bakamba bango na obanda na bango na venanga Ben Willy Paulo dos Santos Bedi Matadi en tout cas merci na bino Sidboy Sadula en tout cas merci na bango pour toto sangani boye et ça grâce à la poche na bango en tout cas merci beaucoup album stabilité selon yo aux gens on est bon mal lancé un artiste assez basé na artiste assez basé na promotion promotion za mukie surtout na loi mbebe tate ezobeta te puis ba manager no bana mukie ba manager ne bana mukie ya pomba ba mukie batika kokosa ke osololi na pombo ozokosa ozolobele lofolobele loko esala courage a aider a force na eloni et non olobelaka ke ezobeta album ebetaka te char oyo ebetaka ezaka ya Ben Willy na ya Paulo Akabo tosala effort ya opousse artiste oyo aza lokola frère na biso ake liboso oyo tu oyo eza dépense kosangisa bato boye eza likanisi ya bien elobi seke diske esili kaka en tout cas depuis que nga na frère no ya kala meka komodifie bamanager no ya Luanda depuis Kings Love akenda miziki no na Luanda ekita
ezotambola na bamituka kaka ya bato ya FCC na bar ebetaka te moto akosa te bata boye ndenge nazoninga nasisi na yo te bata pembe muksheta section musique pembe elala te maître Merlin Trésor Bakala Kiala Dora donc bino bapembe nango donc alors la vérité musique ya pomba nango la ebetaka nango te bapembe nango tu t'imagines que pomba banda bimisa album na ye mikolo leki ebele mais lelo nde basala yango barbecue osantire oui na bafani baza mokie na mboka oyo ileti na différence entre bino bafani ya wata na bafani na déplique non biso tozala bato ya tembe eza la différence mo ya molai bino bozala epema trop le problème c'est quoi bozala na visibilité trop par rapport le problème ezala nini David tozofima te tozotonga bizala pembe vérité le problème eza nini bato ya pombe ezaka bloc moko boye oyo tobenga FCC baza juste à ce 6 ozo comprendre ngai pombaka frère na nga Mazda ndeko nakoloba eloko oyo ekosala pomba mpo toke liboso nakoya koflate te nakoya kolobele eloko te mpo napese bahonneur moko ya lokuta now depuis Kingslo baza te misiki mo ebetaka te elobamaka na Facebook te batika kokosa yo batika kokosa parce que FCC eza bato oyo basalaka baimpresa oyo nde toloba awa aza na tan te ozala boye ozala boye e bozwa mutu mo boye kopesa charge à déplique il dort il n'est pas même connu tokuma e mutu yango ozoya obandi bango na ranki na bato oyo bazala liboso tu vas pas aller plus loin musique a besoin de rancune, musique a besoin de réconciliation, tout pour ça, la fête motera na FCC pour ceux qui n'aillent na FCC, mais na Kanambo. Motera na vela na Ben Willy que je respecte beaucoup, Paul Di Santos, Bobby Mata d'ici de Sadilo. FCC. Tikape teti, tikape ko panza batunde ko panza wana. Tato sisi na biso. Mon frère Botard. Botard papa. Bonne santé. Match les Guinéens. Match les Pempele dans l'Angola ensemble. Tu vas na chedo. On se maga. Biso so mate. Biso bena ya balle pena ya makolo. Biso mate. Ouais. Barbecue stabilité, il y a depuis pour maniance organisé par FCC. C'est là le Ghanéen. Et stabilité ni barbecue depuis que le Gabena Pempele na ngula zambe donc barbecue boye na ngula on te to ba chama sango fele o lia o fele ma mbi to fele donc et avec classe pas de belé pété donc il y a beaucoup de ezala te tokos alele ngo ouais le rôle va pour la déplique et pour moi courage asala musala na ye na respect na zakana ngo tangi bakoko ba père na ye azana ngo ngwana zo akonte bulo na ye twa distanciation mais akonte bulo na ye mais album a stabilité pendant donc tokos pesi mère na nga ifeti mazeu dangola na ninga na pesi mère na nga ifeti mazeu na kini miso na kini na pesi ile kina nga Gracia Miriam ba mote belé donc grand frère no votuko wa bela RN Alfred Apulga coordonnateur il y a événement au Bozomola Oyo donc FCC va échappoter na katikati na ngwana Alfred Apulga dans ça le bon contact au contact donc je suis avec Alfred Apulga tout la instruction na yé yem organiser compo et ça peut na yé Alfred Apulga Boatard David Wembe bonne santé santé qui m'a ngolo nzambe mazo mavej tozana yo barbecue stabilité il y a depuis que pour maniance et zo les gandere nini bon koleka ndenge ezoleka nga na koloba te mpo bino momisi eza témoin na motema na yo non mpo na nga eloleka pepele awa eza na eloko bato bazosomba te masango bato bakomela eza ofele kolia oyo bato bakolia mpo taba eza na 15 taba na se ngulu mais ezaka na dikwanga paskaka nde yango wana dikwanga kaka donc tout est gratuit donc mambo eleka pepele barbecue stabilité ya artiste na biso déplique pomba na pese mbote na minute oyo déplique mpenza ntina barbecue na ndenge kini voilà donc ezalaki mpena connexion kinshasa lwanda tobeti barbecue stabilité kuna mpe na kini barbecue stabilité awa nasi yo mo ozomona likolo nango FCC bato basali maka mutu
na se nango wana Alvege la Pulga atondi wana na milieu donc yango bomona ba résultat on n'a rien à dire. Avec la Pulga, pourquoi Kolingi Maramounion se dans l'ofélé? Pas de basse l'ofélé, pas de l'ofélé, pas de l'ofélé, pas de l'ofélé. Bon, il y a un niveau, hein? Il va nini. Et là, il y a la grandeur, il y a Baturo, il y a artiste dans Bango. Par là que FCC est très fort. Collègue Batité, n'est pas très fort. Na niveau ya Luanda, tout le monde a rappelé barbecue ndenge sala marasala mata. So là, tout le monde a barbecue ndenge sala mara. FCC, oh et ça est quand même différent. Bateki billet na porte comme Dakota. Ba foot ici doit être na piscine comme ça sauver. Maman FCC l'équipe nani. Moi ça bien il faut battre Balanda. FCC ba sali makambo yo et sala marara na Luanda. Laisse mater. Bon a évité. Ngana e Luanda 2016. C'est 2015. Bon depuis que nous avons la Luanda na mona ya poété. Barbecue au Koti. Ngamu tunaza organisateur. Na ebi budget o ebi pour makambo e sala. Et bien coupé. Non, on est dans le secret professionnel de Rolobaté. Fille, nous avons fait Massanga, ma cervelle, j'ai fait Kolia, on fait par contre, on t-shirt, on fait papa, bénéficier. Ah, faut te féliciter, Bangoti. Sans cause amitié, maman paye. Non, et ça, la FCC va faire des devoirs, va me faire voir, n'a pas tout est en Angola, dans la loi, n'a pas on aime de Barana Mbongo, ou comment? Non, FCC va salango pour honneur à artiste n'a pas un mot, va plus grave. Et c'est Bango, va l'organisation à la Congo. Voilà, Tolopani. Le vélo, on va prendre la FCC. Non, on a déjà FCC dans la Chine et le Baté. On a FCC dans la Chine à Matoloté. Et comment déjà famille. Comprends? Donc, même la comment c'est FCC. Na longa makambo va garantir sili. Oh, ce qui nini sujet tout ça batuana. Donc na longa makambo na grâce à FCC. Voilà. Donc merci na bango. Na sitata ba komo ba olata moi bien. Ben Ouli les Gabonais, Paolo dos Santos les guerriers, Bodi Mata Dinier Repère, Siba Sesadiloa, Trésor Lionou la Palanque à Levanta, sans oublier King Selova les fondateurs. Mais comme si Bato Loba, pour tout cela, c'est pour la mission, comme si Bato Loba, album de Beta, quand moi t'es modem de Beta. Bon, on est dans le jugement partout. On a obligé de stabilité Zobeta. Voilà. Album tant bimi bat kendara mingi na nzembo mo boyo ya kebeta bat. Bat ba ke non na nzembo na ba ke na nzembo na pre. Ba komi ko découvrir ba nzembo na kati. Nga beta stabilité bimangi na zana na amoura chance ya chamuro boyo. Mais quand na yo na nzembo mo boyo na kati album Operado. Na comme na fan club nzembo. Voilà. En tout cas, depuis que moi c'est un bosseur, Abossara déjà bien, a continué toujours à bosser. Nous avons passé sur Maël et Namakasi. Magasin n'a pas fait une mogote. Bon, voilà, il y a un tolobi. Nous avons dit que les fans qui dépliquer les bazalak. Dans des tombeaux, béret rouge, tout le monde a quartier général, il y a Ouacha Motonatemé, comme s'il y a des pics, tout le monde a bamoté. C'est la vérité, papa. Yo, go comparer, t'es un monde dans Ouacha. Na pena Goga, quartier général. Non, depuis que nous avons un fan club. Ah, oh, yo, yebi. Basali. Comment on va aller? Asma Kiala, ma fan club a dépliqué. Eh, groupe là-bas, comment on est? Tout le monde déplique les salariés en Angola. Oh, les salariés, ça va pas Bangola. Côté Nini, à Watt. Masala va gagner Watt. Masala va gagner la FTUA. La FTUA na Palanca. Oui. Merci. Voilà, ça. Bangola vous allez bosser. Tout le monde déplique. Voilà. Dans ma passé ma case. Après stabilité, il y a mes cas ici, c'est ya. Voilà. La ville de Wambe est de tambola tambola quand on est à la Nakutani bon on a mon patibi. Toute la expression naie par rapport à barbecue n'est rien le cas. Mon patibi batard. Il y a batard didi. Quand ça va David, Nzambe na bango. Il y a n'enga mission, n'enga internet, ça va friki. Premier journaliste à danger dans on a moni barbecue un temps. Et ça l'ango bien. Barbecue le temps où il fonctionner malé mais ça va. Depuis prestation. Mais malé organisation pena on a n'enga mola. Ça doit rouler là trop. Là depuis organisation de promotion, organisation et le moment encore. Bateau va vendre ta promotion, on a pas d'organisation. Donc ça roule là moi muké pe koto on a moto bonisa moi muké mais musique un temps. On va dire pour na barbecue mutu to salia ben oui va pesa makambu.
Donc ça va venir que moi bien donc on a fait plus fort barbecue venant un temps il y a bien. Album a depuis pour ma stabilité Simbi. Bon album ba ko boy ba mo ko te ko penani na so mi disque. Et les gars M1. Et les gars déjà M1 to boyité musique la musique ko non note. Et ça musique ils avaient combien de chansons. Kuto bango bien fina yo ka pe final banga Chassi Mayas. Toi tu as Chassi Mayas c'est ko ça na à Paris. Zamba bilamba ba force à Italia. Bilamba belé Chassi Mayas ça les misola David. Ça mo ya ngolo ko comprendre David. El Chassi Mayas hier dans le copain papa so la makoloro papa la makambo. Solo pas Zoya. Chassi Mayas azoya kata ngola azo speaker ngola ndeni na ngola ezali a démonter bilamba ya force à Italia Chassi Mayas numéro 1 ya bilamba na kata Italia nenga Paris. Chassi Mayas sikonda photo ka prêtre siko zali yebi omona masa nga David même un journaliste ya Afrique ala na yebi na rolo ba te pour ça omona ba comme maniance na yoki ba nse mona mingi te na sombe album lelo na CP na rasa barbecue so que moi c'est dit faut ba kozero pour musique est molara ne lamba musique est molara na population musique est molara na respect et respect c'est so ya organisation ou loba na biso mboka za bien te ba kamite ba quarantaine na mbila roya moi de le chero ko ya banini ya SCC bango nyonso na pesi bango mbote surtout hier moko le numéro 1 Ben Willy aleki bango nyonso yi kokangwa na bino te po Chassi Mayas ya Ben Willy aleki bino nyonso ciao David le créateur de souvenirs, le produit de Sandy Chegiri, au nom de l'équipe Béné, Bata tio. Bonne santé. Pepele nungu na pena pepele kwa. Claudio Bata. Mote Luana, mote Angola, mote Nakin, mote monde entier. Bonne santé. Posé un bétolo. Posé sur la barbecue, stabilité depuis que ma nuance. Je veux le gagner. Que j'ai le caposé, Babi FCC, merci na convite au Salibiso, match limpu. Et kobeta bale tobeti bale merci na présence merci na présence abatunio suba monani be merci na convite FCC o esaleli biso esalinga bien membre ya match limpu esalinga bien membre ya match limpu nazalaka match limpu ozaka te nazalaka te basho na bino nde boorganisaka ngo bongo na show oyo ya lelo différence eza yo mona manager asala show esimba fotaka na bato baza na nsima na ye manager asala show esimba fotaka na bato baza na nsima na ye
fonga mono na tana o diable lutona da yebi botuna lutona da yebi diable bani maramango ya lutona de to bloka mike yo ndo ndo salon attends na Angola na kati Angola isa lutona de na nanga ba shop na déjà rasuta oh tana na ba na na za rasuta faut clair David yebi sanga faut clair non di manani tozana barbecue ya déplique mais par rapport nous devons faire la barbecue ya ba jeu ya bien na mboka on a minute za rani stress fungoma nani rani stress ah papa au 50 000 personnes au 50 000 personnes sangana tona ki yomo ko ngana ba yomo ko 50 000 personnes za yomo ko nandi ba yo ko to mona ke yomo ko to kenda ba shona yo yomo ko o beta pe no to komia na pena soni ya bana mai pe soni ngamu na lo bango bolu kanga cloud match lim bolu kanga na lo bela bino mamne tambola bambote na quartier général bambote na batu nyoto tout bambote na FCC o ben sibiso match lim donc to ya to eri no gaz ya FCC merci pour na bino organisation na bino te kitoko na biso toza toche mindu ngabo tolinga oya roya to bomae nanyango bote minduki na mosapelo moko te munoko kaka na mosapelo moko te match lim boko ngaba les photos les 4 voilà ba photo les 4 pourquoi mon robe pour ani le bana pourquoi mon robe pour ani l'homme binoka mikolo papa na bima mikolo papa na bima mikolo nazaki étouffé na bima mikolo nazaki étouffé nani pas na étouffé na étouffé natanga kombo na étouffé mikie kombo makomike nazaki étouffé na mabe na ebisa papa lukanga na banda Rachidi Patrice et ton nom national t'as commandé bango tout on commandé nani on commandé bango tout dans ordre national c'est ordre national on commandé ordre national tout national tout commandé banani ordre national ah bon siko national ezani mboka tu bon siko ah bonne santé mon frère santé kitoko vilanga Patrice yo yebi David ya kala ya lelo te to bana mboka yo oyo ba pese mo to sala ba beki mo depuis le parlement ah donc to le bela raté to tika ne ba yuma ba sala biso to sala to ya des images yo mo ko zanango so be misango e mambango barbecue il y a des prix et les gandéoni te barbecue a des prix bela ko komano so mais to moni bela FCC présidence donc félicitations à bango pour la facilité pour ça le mo donc ka bango mo ba sala lo na bango ba sangani donc je le félicite beaucoup les autres ba te belé ba ko sala ngo donc on ba sali bo c'est que féliciter quand même donc coup de chapeau na bango ba continuer mala suka te ba continuer sous album il y a des prix ko ngondeli bon album a des prix pour maniance album est bien et donc c'est la promotion rapport à nzembo ba vrai chant ba oui les gabonais bodik matadi Paul du Santo Lundu là dans mamno c'est la pepele amena blonde siko mikolo rande ko tima kasi bolo kabwana noté pour mes années batu bale ko ndima te biso tozo gagner bango mona mito oh batu nyonso yo bandima biso te boye bengo te oh ba UPA net biso barbecue tozaki il suffit tozaki contre tozaki na kati mais ba UPA boye soit disant mutu moko boye akasa ba mnaye soza finate biso le banama ba depuis kala ngasi bana mai le roi toza na biso bana okala photo chez espace ya on to chez présence on comprend eza lelo te o eza lelo te da famille batu basale lelo na bango biso de participer ah mingo le besati na zana ba richima que ce parlement de bio marambo bana parlement tout na pebi no mbote na lelo le batela suki wana c'est dur objectif mais c'est dur na santé on pena bonne santé tokos présence on a barbecue a des prix je veux le gagner vraiment bien le roi ya mikolo faut donc tout le monde sa présence ya to est au lieu de départ on doit aller dans la ordre nationale et là départ on doit aller à la fanatique côté si la kei yo tout ça ordre national aya fanatique ala na la sima et sinon akena ngapena ngani mwana moko banolanda biso ya nsima boye ata bacoka loba loma mwasi aza pede angola bondimela ngai wana eza ebandeli tono lance deuxième épisode naa na babiloko ebele mais bato bapekisa ngai Alvin Wata Totorino moto na tembe mon frère Wata bonne santé ouais ça va présence na yo na barbecue il y a des prix pour maniance stabilité et zo les gandéoni
il y a un temps, depuis que c'est un frère, à la palais, Mahamoutou. Donc voilà, moi je suis depuis que FCC, voilà. Rien que ça donc. Science Inter, Mahamoutou Kitoko, organiser Mahamoutou bien. On a très à l'aise, Zima Kelele, les autres, il y a des barbecue, les barbements du taureau, donc vie et puis c'est bon. Par rapport à Michel Nenga Bête album, au centre à Rwanda. À Bête, c'est le recyclage. Non, comme tu vas vivre, c'est générique, non, nous a dit. Wana Congolais. Taki Angolais na bima mtela enta wana pombaro ye. Non, balinga ramutalo ba vérité. Yona biso, ka vérité na Luanda. Yona bisa yo. Vérité. Laisse-moi ayoka, so na tambole mona bazela na oka ba yemba tembe na tembe. Il y a une grande partie déjà que au moins gagné au lait comme au comme na bat boye manzemba il y a des plics. C'est ça donc. Et ça n'est pas de manzembo tout ba za manzembo tout na ba poche na ba radio na ba téléphone notamment non. Tu vas venir au Japon artiste des plics combat. Donc de bonnes chances, de bonnes choses Mambutu. Na bigé album Pesinzele Fongoli Nzele Fonga mambebele tala. Balanga héros piscine boé barbecue depuis Pomba na kin héros bon ça les mêmes choses donc voilà félicitations à Pomba artiste pour une des alors mamba bien que mukola am de ordre nationalité jamais am de ordre nationalité ngala ga manager indépendant na côté na bonzelama ce sont mes frères bandeko na ngala za kana bango c'est bien comme de ordre national za mabete na comme de ordre national de mukolo comme de ordre national na yemo mukolo ordre national so yebse bongo ke ngai elvin le comme de ordre sa banga magle ya comme de FCC oui namda FCCD namda FCC bada frère na ngala bada sœur batutu ba na FCC ngoko da FCC so na kota FCC mda kota zate mda longola nguna zate mdibe awo yebsa na kota de ngamona s'imposer na koti FCC d'avance c'est dans la kine ya rate c'est dans la kine ya rate et là comme moi ba boss ko appelle Willy ba Paul Dos Santos bodi matata basangani basali eloko moko boye puis na limite de Paul Dos Santos bodi matadi appelle Willy ba vandage mo ba vite biso to FCCT eza bato baya kopeta bango matolo nde bakomisa bango FCC présidence po yobika nde basalaka bayiba bakota wana bango bakomasi bake bafe peine tu vois c'est bango aussi nani bango bato bakenda kopeta matolo kuna nde baboma bato kuna soki babomi français bakanga bapene wile ezala ce type là il a fait quoi c'est moté ordre national Radislas Gabriel le jour anniversaire à Gabriel 3 fois mobile qui a là donc voilà batutu mon frère Botard David Wimbe mopani sango boni santé kitoko na ngola nzambe nzama présence na yo na barbecue ya depuis que pomba ni stabilité j'ai ngozo le kandoni non trop bien bon samedi depuis que cet album na stabilité ko rendre nini en sa sœur quoi dans le compte qui a pris c'est l'on a bien ils en a banzé moi bien zobeta tellement bien doza parmi les organisateurs d'organisation na ndenge Luanda toye ko ajouter pierre na biso na ndenge barbecue ya on présence de César organisation eza FCC pour lia komela ko sukola la piscine maramna sofele selon yo pe organisateur ya événement autour comment non pas mal et là qui est bien tellement que collègue nanga Alvej aza na kata mambo aza parmi les organisateurs mambo net ngai je n'ai rien à voir na mambo FCC na ye par rapport à Alvej aza collègue nanga aza na kata organisation et puis na ye parce que depuis que aza mission so congolais asa la mambo bien le quoi naza pe parmi les organisateurs yango toye pour na ko ajouter bien on a biso na mambo donc ko apporter en plus na biso na mambo yango tozali stabilité de Garonde nini na pepele za banzemba bien ba tembe na tembe banzemba bien zali na na vita ko savourango vraiment teme oh nazoyoka déjà ça c'est bon ouais il va nous la depuis dans liloba na ko ba pa na ya outé pas grand formateur ouais ranson biso yo identité na nga za F victime donc biso toza pas biso polémique za la raté donc biso to savoir ne c'est bien toza na polémique té on était pas grand formateur ouais ranson donc na ko pese kaka courage à continuer na musala na endinga do sala prospérité donc respect toujours na ba mikolo il y a monde ça la case à la grand
c'est ça bambote mpo bato nyonso tu balingaka nga napesi mbote na staff na nga discipline militaire bacamarade na nga lokola baseda lilanga Brisa Guardiola Luc de Millionnaire Douchkwanza président Palou président Zadio Indap ya staff le bourgeois HD Makambu de plus que Patrick Iloua donc bato nyonso balingaka nga napesi bango mbote si j'ai mobile mon manager donc mbote ebele vraiment baye na kati ya mboka vraiment obama dul ok mata ya biro bokotelema toza na bapriska toza bayanike toza batrezeke bibish bokotelema bino nyonso esala bien place bozali bamonake moyaki mpena kolanda moko na bino déplique ouais merci beaucoup na présence ya bato tout oyo bayaki awo eza mpana ya koke musika maison mare totambola eke biso moko te et puis le roi de la forêt azala bapartenaire na ye na kati ya mboka oyo totambolaki komona docteur Marcelo Sadi le savant noir mwana ba esemodor asala biso plaisir telemaka place ozali donc mokili comprendre docteur Marcelo Sadi oyo atyelaki biso match kuna libanda docteur Marcelo Sadi ye wana et pourquoi pas chef eto le commandant eto merci beaucoup de la présence na wapena yaza commandant ya donc il y a Kila Pakiashi, pardon, il y a Kila Pakiashi, donc on va commencer Kila Pakiashi. Et pourquoi pas, dans mon général, quand il y a Mamata Serra Siangola, il y aura pour moi chef Soukama. Merci maintenant la présence de l'Union Sobolande qui est pour nous soutenir moi dans Bissou. Donc, tant que Bissou dans la maison mère, vous soutenir des prix, encore mes amis. La minute où on n'a pas d'amis balai, vous allez sentir les métiers où on a des bâtiments pour maison vide. Des prix qui sont les bâtiments où il y a bien. Au moment où Yosa, Mobali, Bandani. Voilà, t'attends. Ouais, en tant que représentant des chansonniers de nos ensemble, plaisir à trop, l'organisation, organisateur, donc, coup de chapeau, quoi. Moi, je parle pas trop. Plaisir, big salutation, nos organisateurs, pour mon respect. Bon, voilà l'album, il y a des clics pour moi, quoi. Donc, on est flatté, quoi, c'est que mes parents, de moi, dans le colis, à ça, le peu de ça, là, qui tombe. Donc, respect quoi. Merci pour l'organisation et le bureau et les plis. En tout cas, les arrêts, nous sommes à Klassali, là, nous sommes féliciter par nous. Nous sommes en train de sentir peut-être que j'ai au numéro 1. Donc, on a sur la barbecue, mais barbecue, en tout cas, cadeau à pas de bébé. Quand on a la boîte à cadeau, tu vas commencer à nous côté, tu vas te sentir que le carreau. Parce que ma maman, même maman, c'est déjà sur moi direct. Il nous roi de la forêt sur moi direct. La CG Kataka, va sur moi, c'est bon, la machine, papi, d'accord. La retour va sur moi, président Golf, qui joue la président Mila. Alors, ma moto, ça peut payer, donc, moi, vous avez. Vraiment, Adricha les sénateurs, il est là. Adricha les sénateurs, le représentant de la Nation ici à Luanda. Donc, merci beaucoup. Naïmiki, Adricha, FCC Akoyo, FCC Akoyo, de la BUNSMO. Merci la présence, ça va nous sommes les honneurs Bazali Awa. Donc, Adricha les sénateurs, merci beaucoup, encore une fois. FCC Akoyo, Naïmiki. La souka elle soirée aussi là pour le moyen de combattre sur là par rapport à rapport donc il y a bon dans la Mokulia il y a Manzeko donc il y a Mossa Nemo donc ça veut dire bon la mission c'est Kanakasha Majuli pour ce pays pour ce qui est Poko c'était la Covid Nabino dans l'équipe dans la Mokulia de Bendisi Babimbi c'est là de My Choice Badi biso ke bata makambu tara biso. Toza minga oluka kutuki. La police donc pour inviter qui Babo va répondre à l'invitation à biso. Bakolo makambu bango. Tozala tocha mato. Bon, merci non ma batutu et pour se faire biso ensemble. Tout va répondre à l'invitation à Bisso que c'est fait lui. Et tout ça à Bisso tout pour
sepela kofete ensemble mpona album ya frère na biso depuis oyo ebengami na kombo ya stabilité. Donc stabilité déjà eza kovanda kitoko kovandisa makambo. Donc quartier général tozalaki invité toye biso tout base ya suka oyo namoni na koloba ifo nasenga nao merci na bagrand ton oyo batelemi ya. En tout cas ndenge toza boye eza mpona bango ve na biso ya na biso ya ben totali ya ben tozoya trésor lundula toya Bodi Matadi toya na l'homme le plus généreux du monde Paul de Santos Guéry metalomona na la musique na kasema. Donc merci ebele to soutenir depuis tomema disque tovanda nango te mpo tovanda na bapare apres voilà tomema disque totambwisa disque kaka tozala na travail et na osemba Paul il faut toluka tosala mwa équipe oyo ya travail mpona soutenir musique ya frère na biso ezala te esukaka awa l'œil de Patrick Pemba. Voilà dans le Gabonais la puissance mondiale Asma Kakala oyo archive biso tokalaka te biso tofololaka voilà chance kende pomba lokola ndimio biso mpe tondimio lona ndimio ce soir le docteur Marcelo Marcelo Savanoir, le donateur de la maison mère, docteur Marcelo Savanoir, après c'est le sénateur qui est là dans ma ramboule. Docteur Marcelo, les savants noirs, 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 Makaboyo, le donateur, il y a maison mère, vidéo, Makaboyo, c'est la vidéo. Sécurité, pas d'épée. Docteur Marcelo, le donateur, il y a personne là. Docteur Marcelo, présence ya docteur Marcelo les savants noirs donc mutu moyindo partout bazalaka na Afrique mobimba savant na biso azalaka ye moko c'est docteur Marcelo bonne nuit.
Voilà, était David Wembe, mon pandi sango ya somo ya solo. Docteur, bonne santé. Tout va bien. Pour la wenge. Docteur, présence na yo na barbecue. Il y a des plics bomba nuance. Organisé comment na palanca, il n'y a pas FCC. Ça se passe comment? Chapeau na longola, chapeau pour na ranson Big Boss, le roi de la forêt. Moi naza fan ya wenge depuis bon mois naza pena mwana ya wenge. Toye babengi sibiso pour na mwana biso de plic. Il faut pas sentir que papa za force à papa zali. Barbecue de le bien. Et le gars kitoko. Donc oyoki banzembo ya de plic bomba nuance. Bon banzembo na eza bien mais basa mingi ba promotion. Faut biso promotion to lobela ngo soutien. Mais depuis Docteur Marcelo Sadu le savant noir mondele ya moto moindo banzembo kitoko mais sala mingi ba promotion le kebele po biso na wenge to ebi ke promotion ko za mingi. Docteur Masola balabala. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Savant noir mbongo traitement ya solo secret na yo ezali. Docteur Marcelo secret na nga nzambe. Seka na nga za nzambe na bakoko na ngai. Elo bato babangaka so ozoloba bakoko na yo. Bokoko tobosana bokoko na osadresse na bato babosana bokoko ezali bamaladi bato bazobelebele toyebi ke na mundele baokokango te mais na bokoko toyebi ke ezali très bien tozosilisa yango même oza na sida savant noir mondele ya moto moyindo azosilisa yango ata oza na sida soki tembe boye so bomoni gouvernement ngolais ezosécurize il faut boyeba ke seke aza na sagesse eza don ya nzambe likambo bapesa yango na mutu nyonso te toyebi ke badokter ebele mpe bakosi baleki mais docteur Marcelo aza wana savano mpona bino bamaladi nyonso oyebi kobelaka na bokoko docteur Marcelo ateta ozala oza na poto ezala oza wapi afrika océanie asie amérique yeba ke docteur Marcelo aza wana mpona bino donc aprofite na temps oyo bato mpo bacontacte docteur bakozwa ye ndenge nini so bocontacte docteur numéro na ngai ezali plus 244 924 76 95 17 plus 244 924 95 17 nasalelaka WhatsApp, Imo, Twitter, Messenger, Facebook nyonso nasalela biso tobangaka te nyonso tosalela mpo momonaka bosolo ezali te asalaka polémique te docteur asalaka polémique te wenge kaka aza mwana biso fo kosepelisa ye aza mwana biso fo kosepelisa ye problème eza te weranso nalobaka état d'esprit place nyonso bato bazali mpo bazala na état d'esprit ata na docteur mais weranso ya makila wenge wera Big Boss le roi de la forêt oza motema na ngai na barbecue stabilité ya depuis bomba nuance je veux le gagner ya yo biso banane musuka donc gozo zanga tomoni et que pepele donc c'est le
là quoi, donc t'as pour moi. Dans la FCC, donc c'est ça maman. On s'est retrouvé à la barbecue. Ouais, comme la vie est week-end, maman, donc tout dans la maman va tenir. Tout dans la maman va tenir, donc pour moi, continuer dans mon salon, ça la madame. Donc on dit à des patrons, il faut la participer le tout dans la barbecue, non, mais il faut continuer à ma félicitation, t'as les lois en donc félicitations pour la union tout ça là, donc pas belle. Donc si ça a plaisir, bandé moi bien, bandé moi bien, donc merci encore une fois pour la disparage, donc merci de venir ça n'a pas belle. En mode il a de l'étonnement pour nous avoir beauté dans ce sens. Dis Bonoït. C'est Bonoït. Bonne santé. D'accord, tout le monde. Nikolo ya mona sine kuna elo esalinga bien ye na raisonnaki ndenge esalemeli taka pomba ya mobwaka mwa trop véridique ya makamne mpe keka mwa bien na normalité ete pomba beti bien album na yo stabilité eza bien te baoyo nayoki mwa 3 titres ya sava na 3 e oyo nayoki nanu oyo na sepe nango nanu eza ebele me nango konsome nyonso ngamo te male mofeka mese nayokayoka ekoma mwa tama 15 ezala epomba azaka na tambola mwa véridique wana nde azalaka mwa tout droit wana azalaka tout droit bongo esale bien akei bongo bata liboso na wenge famille wenge baya atwa wenge Brunel Campbell Jay-Z Jasmi wana bananga aza pale na bato bayebinga donc na pesi nanga pesi moko boyaka te ti forme komonaka nika boronina pesi na moko boyakala mais vraiment orebi nango te vraiment Doki Bonoït. Ya Bolati. On est à terre. Ouais, super à l'aise par la grâce de Dieu. Où tu présentes ça confirmer la barbecue depuis Pomba il y a stabilité. Jamais le gars de venir. J'ai mené le gars bien par la grâce de Dieu. La semaine d'organisation FCC ainsi qu'entourage il y a pas tout. Donc elle a appelé Kitoko Makas. Kitoko vraiment. Félicitations artiste. Par rapport à la show, la show, il y a une différence. Récemment c'est à féliciter. Différence c'est la vie. Oh ben c'est bon, tu faisais Alvej. Moi genre ouais par rapport. C'est désordre. Moi des organisations moi il y a mon carré. Mais ouais ben que bien par rapport. Ouais. Le Banero va prendre la FCC. FCC pas quelque chose big up na bango. La semaine initiative ça bien. Moi on est dans ligne pour soutenir l'artiste ça là bien. Ouais ben que toi. Le Banero va prendre l'artiste. Artiste de plus comment. Félicitations. On a compris sa stabilité. Donc on a d'abord la fleur. Avec le son quoi. Carrière avec le son Simba. Enfin, on est ici avec Ben Willy les Gabonais, le patron de ce moment ici. Salut Ben Willy. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Et moi aussi ça va, ça va. Ben Willy les Gabonais, juste une petite question. Quelle est votre sensation par rapport à cette barbecue? C'est magnifique. C'est le meilleur barbecue de Luanda en ce moment. Vraiment, c'est magnifique. La parole, juste une petite parole, remerciement par rapport à l'organisation. Oui, je veux remercier tous ceux qui ont répondu présent. Je veux remercier vous, la presse, parce que vous nous avez aidé à révéler l'information. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé. Je veux remercier mes petits frères. Parlons, nous sommes tous guerriers. Betty Matadi, José Ulundula, moi-même, Alvej Lapouga, le manager. Vraiment, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont partagé ce moment avec nous. Une petite message par rapport à notre artiste. Un album magnifique. Tous les titres sont bons, vraiment magnifiques. Vraiment, c'est mon petit réplique. Qu'il continue dans cette voie-là, c'est super magnifique. Merci. Merci beaucoup. Vos salutations. Mes salutations, ça va d'abord pour mes petits, et puis pour vous la presse, et puis pour les plics. Vraiment, je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec Ben Willy les Gabonais. Passei
Thank you.